Bon, Claude Moussa, c'est mon vieux. Tout ça, il n'a pas de Dio. Tout bête Dio, na vie na Claude Moussa à l'accès Nzela. Donc, on essaie de boulot, on a un macambo, on a un entrepreneur, code à bandade 0033. Entrepreneur aussi, entrepreneur. Les lots, on a un restaurant ici, c'est Paris chez Bokouta. Babi, ça yote, yoso beta, loto, to solango, miso, to salan sport. Babi, que ça yote, yoso beta, to motongo, Paris, bimanga, kuna côté liu. Je veux dire que zanga, te balobi, soirée, ça moko. Babi, et ça gratuit. Soirée, on veut dire gratuit, tout en blanc. Mais de la table, balobi, quand le sens soutient. Babi, soirée, tout en blanc, balobi, gratuit, comme là. Kolangwa, champagne, colia, tu habites, nous surtout le baiser gratuit. Babi organisé par Yemoko, beaucoup tapong, babi invité surprise. Sapina Masolo, na nenge ya ba concert mais ça soirée moro, netima association, il y a ici Bandal c'est Paris, Bokika, Bokuta, Bongo, na ba bienvenue makanga ba sangani. Et celle ci que non, pour pena soirée où ça la pena lengi, il faut senganini. Génération Wenge, oui, Marmo Wenge Sala. Biso Zaba tout est relobelé, la mokile yebi. Sentiment, Babeki ici c'est Paris, parce que toi on a Paris. Et ça rend le cop na yo. Cop non. Mikolo comme lingane ba soirée. Cop na nge komika mama ba restaurant neto buto banga mikolo na soirée na batu. Comme na métro. On a aussi la métro mais bango na restaurant. Comme peu mikolo beaucoup de temps pour azo koma et pas belicho. Alors comment on sera batunde pe au lobby kara. Ya on a hoté biso ke vient nga bombas nyora longa lobaki. Bakaisaki kola le aliwa, et aliwa te. Nazo se préparer. Oh c'était nini? Oh c'était nini ko? Kongolegi ko fiba bonbon. Grâce misi la sexy. Bato baloba ki mingi pona grâce. Studio NC. Bato bafinga ki mingi pona grâce la sexy. So kitoko. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Django ya kotale la sexy. Heritage Scramé ya komone la sexy. Viens à César Magic Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Badougou ya kotale la sexy. Martin Kapika Tracy Pro, la même magique. La famille Mizi, nos sim sponsors à Makatier. Unité d'élite Bomonier la sexy. Yemoko Serge Kabamou. Attaquez, tu ris. Tu l'as de Luxembourg et idée comme elle est liée. Jolie Pelé pastoral. Et le 7 juin, barbecue géant organisé par Yemoko Pongo. Balobi ekoyinda na nosi le 5 veut dire réseau yinda. Babi grâce mbiza c'est Congo elle veut dire tozana kati. Babi le 7 juin veut dire ko zanga te balobi soirée za moko. Babi eza gratuit. Soirée on veut dire gratuit tout en blanc. Veut dire la table balobi connaissance soutien. Babi soirée tout en blanc balobi gratuit comme là. Kolangwa, champagne, colia, tu habites, nous surtout le baiser gratuit. Babi organisé par Yemoko, beaucoup tapong, babi invité surprise. Babi musicien baosa, tu habites Chouana ce que nous les robeta. Babi grâce à ça veut dire Chouana à Rolongola. Babi tout en blanc, Chouana l'a évité tout en blanc. Mais des niveaux la Rolongola l'a évité. Nakati peka tout en blanc. Toko daraba lobi, artiste baosala, invité surprise. Ça beaucoup à l'Obanandambo pour le bi, organisé soirée et ça beaucoup à Pongo. Et Koyinda le 7 juin, et Koyinda beaucoup à pardonner à la COP. Beaucoup à la COP. Ozo Bongsanayo. Beaucoup à bonsoir. Oui, bonsoir, grâce bonsoir, grâce la sexy. Balobi le 7 juin, et Zoyinda le 7 juin, et Zoyinda Balobi soirée géant, ici c'est Paris. Beaucoup ma solo il y a ma soirée banda Claude Moussaï a Poussayo okomi donc yemoko continue kamango makamba soirée c'est tia ko banda wana Claude Moussaï a Poussayo okoti goût. Bon, Claude Moussaï c'est mon vieux, tout ça n'a pas Dio, to bete Dio na vie na Claude Moussaï à l'accès Nzela.
Donc on essaie de bolo on a makambo on a comme entrepreneur code à bandal 0033. Entrepreneur aussi nini. Entrepreneur nini. Les autres on a restaurant ici c'est Paris chez Bokuta. Ba peza yote yo sobeta otolo to solango emiso to sala sport. Babi ke sala yote o sobeta to botongo Paris mobimanga kuna côté liyo. Babi yo sa no kaka do ozora baklio na balabalo memi bango. Bongo est-ce que tout le monde a peut-être un peu mendele bangasha mutumo pa so neka ba client a o mema bango mais na salaire nécessaire que ngana ozo dire on a beaucoup la mael na mila ya on a comme entrepreneur tous en soirée le 7 juin soirée au Zala comment ouais tout pembe tous les filles nyonso pembe tous les filles gratuits et bon, les garçons idéologie c'est là beaucoup také mukolo nzambe asalaka basi ezara le 7 juin mais oui c'est là beaucoup ta oui idéologie c'est là beaucoup ta code à bandal 0033 entrepreneur ouais entrepreneur code à bandal 0033 tout ça les soirée le 7 juin ezali soirée barbecue ici c'est Paris. Mais tu es bas soirée on eza organe eza spécialité nango eza nini eza ça plutôt eza ba ya bien à Paris to eza spécialité kaka to longola kaka spécialité eza nini ngai na eza bino po epanye ngai na makambo ya sat ponga na za sapete na patriote congolais o nazali lelo o kompo ami ya basheki ko kano makambila ba te monte ke ba longolo depuis kala ba konta ko ba kipa ko kututé ko lo ba no makambila ba te lo bila makamba soirée lo banga no sara na lobi ki nga na za entrepreneur code à l'appel 0033 nde na za toza na événement mibale na mois oyo ya 6e mois toza na ba carte d'achat le 20 juin toza na ba carte d'achat na déjà où ils sont les 7 avant vous hein barbecue ici c'est Paris ba musique toujours en musique au beta to ekobeta bon ba ndeba so ba musique ba la suite ah ka ba ndeba patriote combattant ba ndeba so ba congolais ba pekisa ba musique beta na auto comment ka ba musique so ba na photo bon yo présenter mais ça papa oui ma ex mais ça papa oui maman ça na Christian Lema au alias Emile alias Demingongo au Salawana bazaba invité tourner au Royal à soir. Mais yo boy no ba saper ba ya tu ba saper pe ba ya. Lexaka message ka. Bon na lo ba ke mutu so la ta bila mana o la ta na mango net na pe na ba bazara na ngai on va aller donc voilà quoi donc na koma entrepreneur na bibo epanenga na nous parce que na koma partenaire yo katilo ba pe ba saper ba ya tu ba ya na bango te. Na koma na association les amis de Chege beaucoup de pour code bandal entrepreneur les amis de Chege comme bande ko nga ba carte d'achat baza ba ni aux orphelins baza na soirée le 20 juin mais nga na pesi d'achat tout na pesi bango mboto ouais na pesi avant goût que laisser tout dans la soirée barbecue ici c'est Paris barbecue géant mais la paix à ça à sola ka soirée kaka ni tozo le blâmer mingi fait na soirée na pisa ni bonsoir grâce Mbisi ça va ça va très bien alors mona susute obunga obalobi ke olala basangisi na kokufwa na comprendre na moni et pas beaucoup ta masola ngweza ndeni elobi nango vie na ngai nyoka longo nyonso vie bombasi abaki bakanisa ikolala eza liwa bakaisa pongi eza liwa ninga baza kotelema fere baza kotelema génération no wana baza kotelema bafali yoka kolala mabeno yango wana bafana tikuti balembi o yango na hotel biso ke vie na ngai bombasi nyoka longo alobaki bakaisaki kolala ya liwa te nazo se préparer donc pareil nini ça fait des années bano ya no poto yango alobi au monta maloba ke ah to kati caméra au monta maloba ke poto cimetière ba monsieur au pesi bato wana raison grâce na sisi on a bimiselo ba image on a beta ba festival ya kokuta na ba Yusundur na auto beta na grande salle na mona te ngai na za songi na mona te problème ya te na relaxa yo na auto beta na Casino de Paris il y a même pas un mois et demi donc et ya te qu'il faut tant zo saka likambo bato so ezala sonde nini oui faut bat bayeba pour internet tout ce que Emilia va faire faut bat base la paix na contact bayeba kizane ngwana mais ba omona na auto répéter sous ba mona pesa ba mona journée
date nene et puis le comptième. Les 7 heures déjà. Les 7 heures déjà, soirée en frottement. Hein? Soirée? En frottement. Yo affrontement na nani yo comment senga ba affrontement yo maintenant affrontement ozo senga ngona nani le 7. Ngate mna senga affrontement. Eza so ba soirée ba mona le 7 ngana piège ka mona kwei. Non non non. Na kwite na bike basela na lobi basela nini yo lobi na nous les 7 heures. Ba mona soki mele yango nengo lobika akufa alala to nini les 7. Ba mona ke mele alias wana il est toujours là. Le 7 wana ya quoi le 7 juin? Le 7 juin baya barbecue na formé la génération wenge na ndeko na biso ya viva la musique yango ba OK na bonte na olongola ponga makambo na kokate c'est la olo banangai wenge na viva la musique ouais soir affrontement te wenge na viva la musique so viva la concert bozo ça concert to so sapena masolo na ndenge ya ba concert mais ça soirée moro netima association ya ici Bandal c'est Paris Bokika, Bokuta, Bongo, Naba bienvenue Makanga Basangani. Et celle ci que non, pop na soirée ça la peine lengi faut senganini. Génération wenge, oyi marmo wenge sala. Biso za ba tuté to lobele la mokile yebi. Maintenant le 7 wana bato ba yeba déjà ba su déjà goût déjà. Bato comprendre le 7 pour lobi ke ba c'est là le 7 juin. Soirée ba lobi tout en blanc. Ba lobi chou wana grâce mise la section za tout en blanc. Tant on la peine à 4 ya blanc. Yo pose à blanc, pesa déjà ba te goût déjà, yo pose à blanc. Ji yango wana bana wenge ngala lobela mingi wenge parce que wenge memi biso na idée. Yo ko sala en blanc chwango. Na ko sala en blanc, même na kading ya blanc. Ya sika. Chou wana boya fait des grâce mise en exclusivité na longo bo mona 4 grâce mise est-ce que ça blanc, limisa na sa cop hein. Idéologie yango wana, idéologie yango wana. Baya génération wenge ba concert on dit to ba obeta na veste na ba safriga ba safribat affrontement ngo esa nini boko yemba moi elobo sa moi eloro mo affrontement on sait expliquer nani bat ba comprendre affrontement ngo eza ndeni comment ça se passer ya ko yemba to ya ndeni bande ko na mso vivre pe ba royati po ba bi esprit wengeti ba on pe ba roya pamba te ba olinga ba ya peta mususu po ba agresser pe génération wenge mele alias ba kapele robeta ba dieu ko salama ba to ba ozoba kita net ba musika sika bazawa na beta kabiloro nyonso tout ba mogratana ba demukuse donc ba biloko tout robeta mawana donc roi David déjà mongongo po kala to mona na scène limisanga na lobande vérité mabena nga beaucoup to yeba keke ngana lobana nga vérité kala ba mona na scène ata concert à pam ata playback nga grâce mbisa na loba na vérité obeng sanga te toke obeng sanga te nga na loba onga na yebi ba mona na podium te to na poto oyo kaka te aleka boye ote azala boye mais na makamba nzembo même concert même playback ezala ka souté mais to bato balobi bato basu déjà go pour ça na ba fanatique bato ba déjà le 7 ans oya ata playback au beta ata moi live au beta ba yo kaka moi mongongo ngo soke ezala kaka po yo beta no le souté. Yo lingi ngana lela yana monoko nini grâce mbise nananga. Merci. Babi musicien kufarate boli misala sa cop babi musicien kufarate Nalexa moi beaucoup ta 1 minute après na songla beaucoup ta to yeba à part Emilia nan mususu ozala comme artiste toujours en soirée ngo bat ba déjà soirée affrontement ba lobi tout en blanc et ozala banane comme artiste. Ouais, moni merci trop na parole. Surtout celle soirée affrontement barbecue ici c'est Paris parce que toi na Paris. Et ça rend le cop na yo. Cop non. Mikolo comme lingane ba soirée. Cop na nge komika mamba ba restaurant neto buto banga mikolo na soirée na batu. Comme ça na métro. On c'est la na métro mais bango la restaurant. Comme peu mikolo beaucoup temps pour azo koma et pas belicho. Ah comme on sera batunde pe lobi kaka. C'est la na métro chance. Donc ton ami benga entrepreneur code Bandal 0033 nazana association na ngai les amis de Chege, na monique c'était entreprise, c'était Bandal entreprise, il fallait et banda koboko la bana wana, tellement na ba moitié famille pauvre, bande on a bana bandaka na ba wapi ya mais pauvre bora kuna ba misene surtout beaucoup de Pongo ici c'est Mokonza Bandal ici c'est Paris, Bandal c'est Paris.
Ouais, donc on a ça qui association les amis de on a pesaka ba mission borakayo association de mbongo ezati et wana bazaka ba ami on a konna boneti grand frère nanga Emelia amoni ki ozana ba idée à bien donc au sali ici association et puis aux amis ya ba Kardasha au sali association ba Kardasha bazana na soirée le 20 juin yango to bani avant goût le 7 par rapport à quoi que le 7 oyo photo ça soirée pour na ba chege nde bazana les 10 bomona représentant ya City Banda l'entreprise à la kuna au Kabola Bilope na obenga yo et les kara et pas na yo et pas Mike Longa Mike Lokamba ba maintenant le 7 il y aura comme des artistes. Ouais, ça na pratiquement Emelia et ça soirée ici c'est Paris. Emelia génération Wingi et puis tous na Christelle Lema Natural Gebez ozala wana asali eloko ya mikolo donc ozala wana il est pas représenté vive la musique donc il y a une soirée 160 et ça na 14 rue de la Pointe espace Noisy-le-Sec 93 130 Bobigny donc il y a métro téléphone 06 12 74 48 86 beaucoup de temps ou bien si on a information dans restaurant benga beaucoup taille moko mokonza bandal benga ko benga grâce misité benga e moko bien au restaurant ici c'est Paris on a gare du Nord 160 rue Faubourg Poissonné Paris 10e ou boké pas tout le monde marin na la Brenne ou bien pas restaurant Belicho ma follow na bien que c'est gratuit pour les filles. Ouais, donc pour les filles c'est gratuit so ena moi si au quotidien yo au félé Bali c'est payé en combien? Non, ils ont payé ils ont droit de consommation soirée na biso de so futino 10 € na avec 10 € na wana yango au somela on masanga na kati mais so ki oyena moi si donc yona moi si beaucoup na bino félé. Maintenant ils ont la métro ni no lobby faut quitter la métro ni. Ils ont la métro Renault Keno ligne 5 à Bobigny 93 130 avenue de la Pointe na espace Noisy-le-Sec tous les Congolais bayebi na sala raba terrain wana na sala ba terrain na sala hommage à Kini Kesse Emenea donc ba makambo leka ebele wana ba tutu bayebi à face à Sido 46 donc ça va déjà avant go ba déjà banane ba oza on était déjà Emelia à Ozala à représenter maison mère Wenge Christelle m'a représenté voilà mais ça va to goût déjà ba déjà banane ba ozala banane sous ba ozala ba fille o ya kombo ya millier qui n'a précisé bien trois filles à millier précisé bien donc ezali kaka soirée de tokenda ba bois tokenda ba bord c'est que to sali ke sali loko eza ya biso te to louer ngo to cette soirée barbecue géant yango to bengo barbecue ici c'est Paris comme restaurant ici c'est Paris ba ozaba tout manta balibanda moi kamunde mais to zui bâtisse ko ba boya ba mise ba yaka na poto mamba ba conseil ba ba mise akin balingi te ba mise poto ka balingi bango non préciser que non et donde oyebite bien non préciser pas ngape na combattant naza combattant patriote congolais on comprend comment tu la fin du place à Mabé ndenge za boye to invité frères congolais patriotes congolais combattant peut bo inviter bango obligé mutu nyoso ya combattant alinga bote ya combattant alinga makambo et tozobeta mingi mambo ba combattant pour combattant c'est patriote congolais herba pesi article 205 keke balobi ke to sa likambo te so ba congolais to ndima yango mambo ne koma bongo on comprend donc nde tozaka na soirée to moni bon soirée affrontement ndeni do invité na biso non net yopé soirée affrontement yo sala wana na bo sanité ba fille ya poto on comprend petit nanga na nunzongo nzamba ba vrai chéri na pona yo na nunzongo nzamba ba vrai chéri pourquoi pas les véritables Kardashian bozela na soirée le 20 juin ya ba Kardashian petit nanga Laurette compression na Desh Kaen bongo ba binatanga Odette Kigomba te pona pola zaina mona mvoma kozanga te il faut ozala wana Sandra ya ba les véritables Kardashian de Belgique tozala na bino wana elongo bongo on comprend maman na biso mère Doubé bébé Senzongo mosa pembe on comprend tozala wana po e masolongo e kozala wana eza chaud na chaud donc masananga dadi mavungule président Adela Menga elo million babi ko panza million net na film
pourquoi pas natanga dadi mavungu vungu lete popola masananga mebo malembe présent tubingo ina pointe hein présent tubingo tozala mukolo wana grâce mbisi donc Aston yé de tout l'état de tous les jours masananga trésor momo prix faut natanga ba groupe ezo régner mikolo. Donc, nous avons un producteur bienvenue Makanga la paix. Bienvenue Makanga la paix Sembote. Et puis, ma petit nanga ya solo là bas solo là yo, ma massa nanga ya solo là bas solo là yo. Toko solo la mukolo. Le kamba en fout le billet. Tant que patron na Congo Leng au assisté. OK, merci. Allez là. Petit nanga Natacha Miyaki, tozala wana PC Lengi. On comprend. Ba biso ko demander est-ce que ba ko pesa yo. On comprend. Artiste na biso yeyo. Donc on a passé artiste à Roko. OK, merci beaucoup. Tokomi na suka. Mbote mingi na Salem service na Tubingoi. Na El Bouddha. El Bouddha kutu masoleza ya États-Unis. El Bouddha masoleza ya Canada, États-Unis. Les grands producteurs vraiment ndengo soutenanga moi appelle petit c'est bon ça ma koto ngalinga bo Congo lenge ke liboso patron la tara boy moi la ta liputa émission mususu na PC Mbote. OK moi ma banque des personnes gatoka. Ouais, ça c'est beaucoup tampon entrepreneur code à Bandal 0033. Le ba osa peine le roteur. Mais dès deux autres ça va soirée te comprendre. Nabi na linga sous polémique na comme entrepreneur. Mais attends, entrepreneur par contre répondre par contre sur la paix, entrepreneur à solo. Nabi moninga de na zana bateau na zo kamba, na comme le roi pasteur, na zana association oyonga na bokola. OK, des personnes on comprend. Donc il a ça bana kije, trésor momoteni ouais c'est sensibiliser tous les kije, hein, tembe bandi. On comprend. Donc bana Bruxelles, bana Suisse, bana Irlande, tout le monde a beaucoup de temps pour Bandal c'est Paris. Dans cette soirée ici c'est Paris. Yves Kabemba patron ya site à Congo mon collègue na PC Mbote. Barbecue donc bozala wana. Yves Kabemba Canada, Montréal. Et bien nga c'est ça nga dans le Clébo. Viens nga fata ki na États-Unis. Balobi tozala wana ba fi nyonso bola ta pembe ba peta PC Lengi ba peta PC Lengi ça banane. Ba peta PC Lengi groupe WhatsApp PC Lengi c'est dit qui wata on comprend ba zebele kije ba trésor momo ba na get sexy boy maître trésor donc il va te belé fabricas ça le vit fabricas ya biso fabricas ça le vit veut dire journaliste caméraman ya Congo Leng ya beta débat bon veut dire journaliste caméraman ya Congo Leng embauche avec CDI pour na Congo Leng veut dire ba pesa CDI tina ba Kinshasa Vuma du monde Vuma italiano Michel Kabeya wetu ba bibe Michel Kabeya zala kaka pour yoza Michel Kabeya na pesi bato tout ya Congo Leng veut dire ba ono tout basala na Congo Leng na pesi ba Mbote Mike Lokamba Gloria Olangi ici c'est Paris balobi toza na restaurant et pas beaucoup tapongo ici c'est Paris. Ne ratez pas le 7 juin balobi date za moko soirée ici c'est Paris tout en blanc. Veut dire balobi affrontement viva la musique et wenge Tubingo na pesi Mbote vient na Tubingo bye bye. Agence ya moko o elongo libana kini complexe car ke bala kimbambala surtout yo musicien otamona kimbambala te ke bamilinga ikosopa yo solo na Adams business avec Adamo Kumbo mutu ke kolonga Dubai comme Kinshasa net na film on comprendre te notre service est basé sur le fret maritime et aérien. Nous faisons des arrangements pour visa Dubaï, visa 2 semaines, visa 1 mois, visa 2 mois, c'est disponible ici à Adams Agency. Par exemple, vous avez besoin de commander une histoire à Dubaï et nous sommes là pour permettre à ce que les gens qui sont à Kinshasa, qui n'ont pas la possibilité de voyager, de venir acheter des histoires de Dubaï mais sans pour autant voyager. Nous organisons le groupage des conteneurs de 40 pieds, il y a des conteneurs de 20 pieds. Avantage à biso na bango eza ke osomi mutuka na Dubai oza possibilité ya kutia biloko na yo na kati ya mutuka okoya ofuta le même prix ofutaka mbongo ya mutuka autant de lignes okani na mutuka yango nde ofuta biso sans complexe olingi jeep olingi mon bébé olingi ata train tolongo Dubai oyati Congo. Je vous invite à venir à l'agence Adams Business. Nous faisons des visas à $130 seulement. 3 jours vous avez votre visa.
Et il y a un service largué à partir de l'aéroport de Dubaï. Il y a une voiture qui vient vous chercher et vous déposer à l'hôtel. Et nous allons vous encadrer pendant votre processus d'achat à Dubaï. Vous pouvez nous contacter. Adams Business. Rapidité, différence et confiance. indi toza na kati ya bureau ya Congo leng masolo eza ndeni vedi toza na biso ba sponsor toza sala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière grâce mbizi c'est ce monde masolo ngo vedi ba maître Maurice pe kotango ba Eric Mande pe ba koti masolo ngo babi boss de boss moi Mirajab vedi Congo leng mobima na Paris toza sala promotion babi moi mi caps donc na yebisi bino ba congolais na oui c'est nos congolais des congolais na yebisi no Kenya pe la mukina masolo ngo ba Kenya pe ba e mabe donc toza na mama na agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo kangoka na sango oyo kasi mbizi la sexa kuna auditete etali oyo kaka na sango na minute oyo moi mi caps limited ya moi Mirajabu tous les congolais vous avez besoin kumba kara danger agence assure moi mi caps balobi Jaguar ezalié Ezalié Petit tété Ezalié hélicoptère ezali avion ezali MVP ezali range ezali na moi Mika Oyo site nini? Oyo site nini ko? Kongolegi ko fiba bonbon. Grâce misi la sexy. Bato balobaki mingi pona grâce. Studio NC Bato bafingaki mingi pona grâce la sexy. So kitoko Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Django ya kotale la sexy. Heritage Krame ya komone la sexy. Yena maseza pratique clé Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Badougou ya kotale la sexy. Martin Kapika. Tracy Pro, la même magique la famille Mizi nos sim sponsor à Makassi Unité d'élite Bomonier la sexy. Yemoko Serge Kabamu Adake Jerry Yari. Tula de Luxembourg et idée Congo Lengier Baleza mwana mokatimbile. Congolais mabosaka. Ah baleza mwana mokatimbile. Johnny Pelé Pastoral.